Axa oza mwana ya maman Olangi oyo azana ba église na tous les 5 continents ya monde que le docteur en question azala qui marié en Afrique du Sud aza père d'un enfant moi si na ye azala en Afrique du Sud kuna normalement en réalité c'est totalement bien yo koko bimana mobali ya bongo te Kevin on a marié en Afrique du Sud moi si ne so yo lo sengo ko nazo tuna na no mobali o a uti Afrique du Sud o sundoli makamno no so na Afrique du Sud na moi si po ya ko bala awa na Kinshasa lobi soki bokomi na ba problème bokomi ko kanga bandoki mais ndoki yo moko kolela ya moi yo tiki na Afrique du Sud wana yo yebiango tolongwe wana Axa moi je condamne plus la fille Axa wana Axa Olangi c'est pourquoi na s'intéresser na ngate na ba vidéo pro bandai ko tcha libala na bino na bandai ko s'intéresser na ngote parce que on dirait na yeba que derrière tout ça il cloche quelque chose. C'est là pour moi de me calmer, de me conseiller et je sais qu'au fur et à mesure dans ce chemin nous allons nous améliorer. Je promets de te respecter, d'être soumise, comme je l'ai dit, au mariage civil. Kizaki libala mo honorant ti lelo na to kite ba rumeur o kutu mobali yango o kutu soki gila ngo soki nani to yo kite ata ba rumeur non yo olinga ko za la précédé quand même olinga ko za la tana yo bala libala o eza eza logique eza normal lelo talando comme ça la soni et directement les gens comprennent maintenant que à ce que l'église de bino banda lo ba kabola ba famille ba tu ba kabola ba mariage ba tu lelo to mo nango eza solo moi si o ayaka ko kabola to ko séparer couple moko songolo par la peu importe ba problème bazala ki nango c'est une très mauvaise femme c'est une femme très dangereuse o aza vraiment faut bo banga e pena na société. Et étant une fille d'une servante de Dieu, au concours il faut dominer les sentiments. Tu as poussé un homme marié à se divorcer pour yo ici. Penses-tu que toi tu serais heureuse? Tu serais heureuse dans ces mariages. Au cas où yo rosa la kimia, yo posa la kimia te lobby kana ba réseaux sociaux to yo kalisuso, yepe kuna bo simbatika, mutumo peso e kolongola e kuna. Mais comment to baba place na bisote? Comment to ko roza ba place na bisote? Comment to zo ko ozala une fois na vie sérieuse hein? Axa Olangi. Tu as fait la honte de tes parents. Kaka pona libala. Tu pouvais pas attendre ton temps. Il faut la presser en séparant un couple qui déjà balana bien que ma problème est qui me failli se séparer na ndenge na bango. Tu n'allais pas être la cause de leur divorce, de leur séparation et surtout que na ba divorcer té. La pire encore, bah divorcer mais yo kabola bango parce que toi tu avais envie de te marier parce que toi tu avais envie que batma mona yo osala dans l'alliance parce que tu avais envie voilà un peu alors bon mamoto ba page de so baso ngaba comme salika mo munene bobo mamoto po en tout cas erreur ko bomela biso actualité mi ange mi démonté le 18 ozo c'est la ba sortir ba album mebele surtout décembre ozo c'est la ba sortir ba album mebele po biso to s'enjailler comme il se doit comme il faut. Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, Kata. Bébé, t'as la conduire sur mes rendez-vous. Mais bébé, c'est là qu'il faut te faire. Quand même, après ça, il y a l'adresse, on a un château rouge. Je suis allé pour la somme à produit. Et puis, la somme bien, on a tout fait à battre Bicolo. Au lieu comme c'est un système 5G et comme c'est système 1G. La même chose, on a Sonia Rosokolana Baninga. Système est comme une chope. Voisin. Oui, voisin. Voisine. Vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant au Somba, produit Awatuza, rassurez-vous que vos bengi maman Nicole. Mais parce que soit qui est un téléphone, ah, tout pro battre quelque chose produit sans étiquette et puis baza battre Bicolo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin. Voisin. Au fond, l'inga mémoire. Au peigninga. Keba, ba pirate, ba komi ebele. Soki obengi man Nicole Malone. Ayami na téléphone, nde somba. Soki ayami ote, ko somba te. Voisin. Moi j'ai réussi. En bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est que le plateau de Batéké, mon frère. Plateau de Batéké à faire parce que le fond d'Anadia. Mais le vrai est là. Produit Awatoza, original chez Manicole, tout que de Moussikate, Kaka chez Manicole. Produit
Awatosa, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicol Ndekolo Masolo. Nganga ta formé monanaye, abombela kae sekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Mama Nicole yaga, yaga yaga, yaga yaga, Manicole yaga. Mutima ezuka kaka. Lingua sia. Sisi, appelle-moi Fernando Style. Likolo ya kobanga kanyoka ye. Nakomi kobanga na singa ye. Motema na ngai baby. Ici à matata. Tu as brisé mon cœur. Ta fanny c'est Non, non, Piron qui t'emballa. Tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Bébé, tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Ya Will Musheni. Pona kobanga kanyoka ye, nakomi kobanga na singa. Vraiment? Pona kobanga déception, nakomi kobanga kolinga ye. Oh bébé, bébé, ah bébé. Par rapport à Makambo ezoleka na couple Olangi, donc par rapport à Makambo eleka na mobali o ayaki kobala Axa Olangi Kevin Obisono Stoyebi azala na Sud Afrique azala na South Africa ndebino bobenga ango aye awa kobala Axa Olangi o tozo kapé ba nungu eze belle sur mariage na bango to remeka pe ko sola moi mukie et puis ba conseil ko zanga nango te je ne suis pas parfaite quand na messana na koloba mais au moins to rapé to beta un peu ba réalité total rapé to meka un peu ko réveiller la communauté na biso parce que ba mabe on dirait comme moi belle ezo bisoté na lisolo Axa Olangi moi si ya Kevin oyo toyebi aza médecin en Afrique du Sud a komi na Kinshasa awa mibali les hommes na bandina mibali bolukaka nini na vie ya basi déjà relation pe couple oyo eza fondé eza basé na mensonge na hypocrisie eza couple te bobala na te Axa oza mwana ya mama Olangi oyo azala ba église na tous les 5 continents ya monde ba église eza partout boso te ya liloba ya Nzambe ibino faut servir ba exemple selon na yokeli lisolo wana que le docteur en question azala qui marié en Afrique du Sud aza père d'un enfant moi si naye azala en Afrique du Sud kuna normalement en réalité c'est total bien yo koko bimana mobali ya bongo ta Kevin on aza marié en Afrique du Sud moi si ne soyo lo sengo yo koki ko yako kabola libala bongo te et surtout que les garçons en question azaki véridique na yo abiso ke abala mais relation na ye ezaki vraiment le sous solide te en fait et comme ki na mo ba problème kili kaka ndenge mibali ba mesana so abi kalinga tromper akomi ko traiter moi si na ye de ndumba o fi wana kutu ndenga za impoli bon impolitesse wana Kevin yo mona kengote papa avant yo osenga loboko mona mwasi wana lo sengo obala ye oyeba kite qu'elle était impoli oyeba kite kaza moins sérieuse oyeba kite na o nyoso zolo ba na ba réseaux sociaux zolo bazo raconter na batu oyeba kite qu'elle était comme ça pour lelo oya ko bala ye okoma nanda ko libala o lupona o tromper ye okomi ko luka ba raison okomi luka ba argument oui na ebi ba réalité le kana mabala te parce que je n'ai jamais été marié mais au moins to mona ba maman biso ndenge bakenda na bandako mabala ndenge basala makambo libala to yebi nde bakumba na bolingo 42 ans de mariage ti papa na ngai ko kufa ma maman est restée to tuka mona te pas azui biloko na kei papa to tuka yoka te place alobi ke mam abengani mama na biso non biso to vivre to yebi ndenge libala na bango ezalaki soudé bo moko ezalaki siko nazo tuna nanu mobali oyo o auti Afrique du Sud osundoli makamno no so na Afrique du Sud na mwasi po ya ko bala awa na Kinshasa
lobi soki bokomi na ba problème bokomi ko kanga bandoki mais ndoki yo moko kolela ya mwasi oyo tiki na Afrique du Sud wana yo yebi yango tolongwe wana aksa moi je condamne plus la fille axa wana axe olangi c'est pourquoi na s'intéresser na ngate na ba vidéo pro bandai ko tcha libala na bino na bandai ko s'intéresser na ngote parce que on dirait na yeba que derrière tout ça il cloche quelque chose kizaki libala mo honorant ti lelo na to kité ba rumeur okutu mobali yango okutu soki gila ngo soki nani to yo kité ata ba rumeur non yo olinga ko za la précédé quand même olinga ko za la temps na yo bala libala o ezaki eza logique eza normal lelo talando comme ça la soni et directement les gens comprennent maintenant que à ce que l'église de bino banda oloba ke bakabula ba famille batu bakabula ba mariage batu lelo to mona ngo eza solo to ko mona ngo eza solo ke nani église na bino olangi mama olangi wana e bandaki ko kabula ba famille ba mabala makambo belé parce que yo moko mwana oza exemplaire te tala eloko uto sala déjà moi si o ayaka ko kabola to ko séparer couple moko songolo par la peu importe ba problème bazalaki nango c'est une très mauvaise femme. C'est une femme très dangereuse. Oh, vraiment, il faut banga et pena dans la société. Et étant une fille d'une servante de Dieu, au concours il faut dominer les sentiments. Tu as poussé un homme marié à se divorcer pour yo ici kawana. Penses-tu que toi tu serais heureuse? Tu serais heureuse dans ces mariages. Au quand yo rozala kimia, yo po rozala kimia te lobby kana ba réseaux sociaux to yo kalisuso, yepe kuna bo simbatika, mutu mo peso e kolongola e kuna. Mais comment to ba place na bisote? Comment to ko rozo ba place na bisote? Comment to zo ko rozala une fois na vie sérieuse te? Hein? Axa olangi. Tu as fait la honte de tes parents. Kaka pona libala. Tu pouvais pas attendre ton temps. Il faut la presser en séparant un couple qui déjà balana bien que ba problème ezala qui me failli ba se séparer na ndenge na bango. Tu n'allais pas être la cause de leur divorce, de leur séparation et surtout que na ba divorcer té. T'as la pire encore. Ba divorcer té mais yo ko kabola bango parce que toi tu avais envie de te marier parce que toi tu avais envie que batma mona yo ozala l'alliance na musapi parce que tu avais envie. Voilà un peu. T'as la ba délire na ba prestige place les hommes et mabiso. Et ça non-sens. Et ça n'a sens. Tout le monde aujourd'hui dans la base condamné. On a la fille elle a raison. Non. Toyebi ba souffrance na ba makambele kana banda comme bala. Toti kaka libala e panzana ta mususu na volonté nzambe ou bien na ndenge o likambeli ekokai ko panzanela. Mais tous à la cause ba divorce ba tna ba séparation ya batuté. Ce qu'on peut na ngana omona ke moi swana o lo sengo a porté plainte. En tout cas, Kevin, il faut la poursuivi. Oh, ils qui malhonnêteté. Oh, ils qui monté mamabe. Pourquoi Koko sala mutu oh a salio ma bête. Bovandi nenda kumoko oh sala surprise désagréable modèle wana oye ki chassa oyo ko bala. Et puis bandeko ya na mosala nzamba batu nzambe boye ko koti sala ba na ba bêtise. Pasteur Dalo ba to koti na ba bêtise. Mosal Nzambe ba sepelaka na ebongo mosal Nzambe o aza vraiment bien réputé na kata Kinshasa o boko kotisa na kata ba betisa ba mabala na bino eza na fondement moko te eza libala moko ezanga mutuna makolo boko kotisa pasteur batu na kati eza na sens te kaka parce que tu avais envie de te marier. Les lots supporter ba charge, hein? Supporter réseaux sociaux, supporter médias, tout le monde a ba convocation té. Pour pe biso to yaka to yaka. Bo yaka kala ba makam na bino tang bat ba la likamba malamu. Mi anjimi de mezo bi malé 18. En tout cas ba page bo limbisa biso. Bo si nga pena nene ko lo ba bo likambo il faut si la ka lelo soki po achango eleki après sili. Nego si sa gaz à likambo Marie-Laure Bomamoto ba page de so baso ngaba comme ça likambo munene bo Bomamoto po en tout cas et ko bomela biso actualité mi anjimi de monter le 18 tozo c'est la ba sortir ba album bébélé surtout décembre oh tozo c'est la ba sortir ba album bébélé po biso to s'enjailler comme il se doit comme il faut to bina mi anjimi de moto yo kabanzembo bien to bina ba générique ba mami to bina ngo kitoko ba matela to bina penza hein Fali pour parler 18 azo bimisa tokos de on a envie de danser
année aux qui année moko lequel biso ba coronavirus makambo ebele ba covid-19 makambo ebele et PTC biso ba plomb. Boye lisu na makambo na bino biso to na posa sikoto sanjaye to longwa ba stress ta toute une année auto to le kanango bino boye sur makambo na bino mama bala na bino eza nonsense ba mabala ba pressé na bino ba mabala donc mikolo mais boye sa makambo ko bala mike sans réfléchir vous emportez na ba sentiment oh même ba na 18 ba ko sala te na pekisi bino bato o bazoya na ba makambo ba nini esila ka lelo toti que la place na mi ange mi demo toti que la place na tokos de toti que la place na ba artiste na biso nyonso bazo bimisana ki na moni pe vibrator pe le contremaître pe azo bimisana décembre. En tout cas moi s'il vous plaît toti ka actualité to bomango na za mutasuka na lobeli yango vraiment. En tout cas merci na lingi na ngo za la longue te na kika na précision oyo parce que atebe banda ko yebate donc makambo ya mitera oyo uchuko leka ezaki de si na yeko sukisa na AXA au sali pena la honte tu as fait la honte pour nanga ba tu as fait la honte. Faut arrêter une fois dans la vie d'être pressé dans mariage. Le mariage ça se mérite. Mariage les a raté parce que yaya bali parce que ndekwa bali parce que camarade bali yo pe foka ko bala et voilà, il mariage avec plein d'humiliation comme ça, c'est pas un mariage pardon, un mariage avec plein d'humiliation comme ça c'est pas un bon mariage. Et ça mariage moko ya soni. Lobby yo pour regretter, lobby yo pour coller là, lobby peut pas sekayo parce que yo pe olelisi muninga do s'attendre là oh yo sali muninga yo pe s'attendre na ngo kaka bongo ke yo pe e ko sala meloka bongo alors biso pe to yana ba réseaux sociaux to yaka koloba s'il faut pe to seka ba seka malheur ba tout mais pona yo action sali to ya vraiment to loba parce que exact moi na nzamba ko jamais ko za la base ya séparation ya union ba tout jamais c'est inacceptable, c'est inexplicable. Tu as fait quelque chose qui n'a même pas donc qui n'a même pas d'explication en fait. Yo expliquer ni to raison yo pesa biso biso to nzima yo. Voilà, merci. C'est par ici que je mets fin à cette analyse. Merci Rifram la douce BM, Motema Félix Elong, à ma grande sœur chérie. Merci à celui qui était derrière la caméra, Christian Manza, garçon snap. Merci à mon amour, à mon chéri, à la personne la plus importante de ma vie, en tout cas, Nabi qui a assisté à l'éloge bébé. Merci na batunios oyo vraiment ba Hollande ba ozali bako Hollande émission obo teninga rigueur te numéro nangeza affiché wana so boza na posa ya conseil boza na posa bo pesa nga lisusu ba preuve ou bien bo pesa bo betelanga lisolo ya makambo oyo e utu ko leka pona ya lisusu ngam na capacité aussi ba micro na ya lisusu na expliquer ba to ba Hollande biso ba abonné lenga Congo parce que biso to linga bango bazo ba information eza net sûr donc oya oyebi ke no azan lisolo mso ya opesa to ya kubeta to ya baksa mon numéro est affiché pardon juste na ba télévision na bino na ba ya téléphone donc numéro na nga yango wana bo hésiter te bo benga bo koma donc nga na za na pona bino restez branchés na Elenga Congo en tout cas chaîne oeza na ba actualité chaîne o sepelisa bino surtout que la battante na bino pe aza toujours wana kenda bongo donc merci beaucoup. Moi ma banga la pasteur nanga Joël Makoba merci na ba conseil na papa nangai merci à papi chic merci beaucoup Dani Chandou le chinois congolais le numéro 1 Ozilo Mampouya exemple à suivre Alain Poupa l'ami du King Aza King donc voilà bambo tebele ba on appelle bambo tété en tout cas bo tenir rigueur ma maman chérie ma petite sœur Gracielange Viboudulu je t'aime beaucoup à la prochaine bye.